Petinda et papa Simon Kimbangu Kiangani obima obete sekele ya makambo kati. Papa Kiese akomaki kimbangiste te. Obotama. Papa Kiese ça kimbangiste. Poko koma na kozaliza différent. Papa Kiese ça kimbangiste. Tango na botami na Lingomba, na botenga na kombo ya Jean Matete do tata Kimbolo. Andaki botalaka tuzano bana mekia mingi na ndeko linge menea. Ndoki ndi makambo aba conseiller menea ndoki place babenga nga kombo Kester. Ndoki makambo menea ti. Boni. Ngongo eza mwasi ko banga. Ta. Ana makambo na biso. Makambo na bino. Na lauka ba mobo. Ba no lauka izali. Kaka tonka to banda no makambo ande na lauka. Pia mwalimu sana. Ebo pa kiso hésiter poane. Tena hésiter lo te wana za makambo na. Tembote yo pesa ngote. Les ambali boso nde awande donc to ça. Ah oui, mais zo yebi ke mbota papa e bani ebiso to yebi ke to pesa kaboli. Mbota na to pesa wana eza na ba définition na moi. Ke ananda ko eloko boiza kaneti abiso papa Joseph ndebta ya ko bete so papa Simon Kimbangu. OK. Nde tozo reconnaître papa na biso papa Simon Kimbangu tozo yeba eto banda yo kakala masolo na musika to ndo mwa makamso tozo banga tozo boya mais là ya poussa na zo perception malakisi tozo comprendre que Bible to ndoka sekeki mangisa ko la Bible te njoka ndi bo sale la Bible yo ko bisa so papa Simon Kimbangu albaki ke bo sale la Bible po bo kanga moyibi muta lokutaka na lokutani wa yela ki ne loko na yela ki nde lelo to ko mukanga pe ba occidentaux na lokutana ba okana Bible ndo boye bien na to yeba ngo pa ya papa Joseph de totuna onini yo ya bakisi la biso papa Joseph abakisi te parce que l'histoire de Genèse mobimba c'est dans l'Afrique. Moïse abuna ne Moïse nanzambe en Afrique. L'union surtout c'est l'Afrique parce que asiatique a eu l'histoire la civilisation à partir il y a départ il y a israélites. Bon, toza na photo à Jésus. Toza na elo monté là ce que Jésus azaki noir. La photo à Jésus zali, photo à Jésus na kamba. On a papa dia lungana. Comprendre? Poto yeba que non Jésus Christ la seconde venue na eza dia lungana te. Bazo elamba wana. Po jike zatika parce que donc à l'époque Israël gouvernement donc tu le na Rome parce que Rome a gardé plus ou moins 350 000 manuscrits. Parce que mutazo au sambe là. Qu'est-ce que les rêves? Donc tu dis qu'on a Bible Jérusalem. Ton la Bible top. Donc na top na verset wana bazolo ba ses pieds étaient bronze. Ça veut dire les qui bronze. Or que dans la couleur bronze. Vous comprenez? Donc ça veut dire donc les vérité oh ils qui caché. Alors donc vérité là ce que zongi na Bible Jérusalem to na Bible top. La même chapitre wana au moins la différence. Donc peut sande ba norme parce que ba tout surtout tant que ba na mike so ba lobi Jérusalem. To ba ndoka nsekeza na likolo so ba bi Israël to ba ndoka nsekeza likolo. Or que Israël les a Grand-père bozi boziana. Ndé na ko so kombo ya Kester. C'est que la Bible na kan. Donc na Bible na kan. Atigali na kan wana. Papa bina pesa que Bible na kan. Donc papa na biso pire. Okay. Parce que la Bible me dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair. Donc koya tozwa makambo or Bible lobi susubo. To longola te. To bakisa te. Tozongi siko na kata Genèse. Donc faut que l'eau ne loko. Tozongi. Na tout non s'il vous plaît. Tike loko ne loko na place na yango eza makambo nzambe ya makambo na yo te papa Kiesi na pouvoir nini yo linga olingo zo proverbe tina na Genèse na pouvoir netino. OK merci papa so eza ta papa kiangani na comprendre yo sikoyo disciple maloba oyo yo kana zana ngana keneno musika awa na yamba papa Joseph ayebisinga ke papa a nzambe oui papa c'est moi qui nzambe mais oui maloba oyo papa c'est moi qui nzambe papa tezela te baloba na la plateau papa c'est moi qui nzambe c'est que maloba o ninga za na makomi boyo nzambe mutatia yango parce que Bible tezela tout ne c'est une question o eza place où taité o zana na makambu te papa Simon Kimbangu nzambe tozu aspect wana mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokonzinga atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yoboni
bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, Baninga Mikat Nankolo, vous tous qui aimez les Nazaréens, aussi la princesse de l'Éternel, on est là. Il n'y a pas de souci dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants aussi très capital. Puis aujourd'hui, c'est très chaud. À travers cette émission, nous recevons un homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu venant de Kimbangiste, voilà. Il s'appelle Papa Kiese, c'est son nom. Nous allons découvrir encore davantage beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. On va faire l'introduction avec Papa Kiese. Restez branchés sur Nazaréen TV et abonnez-vous massivement. Nalbaki nabino que soki boko boto la kangai Papa Joseph webaki arozala kaka mengai nasina komi na ngai mwana nkamba malemba to kendika ke tina kokuta na papa o izaka ba disciple papa nde ba oya ba disciple papa nde ba oya ba disciple papa nde ba oya ba tindeli biso ye pa ni kimbangiste aussi un kimbangiste mutatinde biso ya maman Tiffany likolo a Papa Joseph to pepe na Papa Joseph bakisa lisusu boyebi oyo parce que Bible vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ngano na yoka ite na ocha ba commentaire vérité binonde boko yoka na matoi na bino boyeba tempo nini o azobetela est-ce que makambo azobeta o eza yango to eza yango te est-ce que za à côté to parce que boyebi que a mission o ebeta makaya kimbangiste c'est ndimama. Donc il n'y a pas encore quelque chose à prouver oh non c'est ndimama. O siko yé eza sika. Est-ce que eza yango to eza yango te ba goût danger to ba goût danger. C'est à vous. Donc, avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve là tout juste après. Régie à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo RDC Bokananga. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les locaux a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati. Pour mon papa délige comme mon bêta, Libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bate. Po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. De retour sur ce plateau, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa, sur ce plateau avec Papa Kiese. C'est cantique a fait plaisir énorme. C'est lui qu'on appelle Papa Guy Labala. Depuis l'Afrique du Sud, le papa de la princesse Tiffany Labala. Un couple au Pesangandoui. Maman Laurien Labala, Nabala Nyoso, et oui, Nanaël Sacré Den. Anti, vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Merci aussi à maman Betty Kokeli, à maman chérie. Je t'aime beaucoup, tu le sais même si.
On s'appelle pas ces derniers temps, loin des yeux, près du cœur. Ma sœur à moi-même, tu le sais, tu es là. Je t'aime beaucoup, ma sœur Mandeko à moi-même, que le Seigneur m'a donné. Ba chrétienne, ba kimbangi, c'était ba na papa, na lingi na pesa mbote, na papa kese mbote. Mbote maman. Boni. Kimi eza. Ngongo eza mwasi ko banga. Ta. Ana makamula biso. Makamula bino. Na lauka ba mo boy. Ba no lauka ezali. Kaka tonka to banda no makambo ande na lauka. Na ningi topisa bana papa mbote, oyebi nde topisaka. Ouais. Okombo ya tata. Pe ya mwana. Pe ya mwalimu mosanta. Et pourquoi que so hésiter poane? Te na hésiter lo, te wana za makamula no. Tembote yo pesa yango te. Les ambali boso nde awande donc to ça. Ah oui, mais oyebi ke mbota papa e bani e biso to yebi ke topisa ka boye. Mbote wana topesa wana eza na ba définition na ngwa. Ngol bani. Pona na yokango pete na pesa kake. Topesa. Leo na yeba pona na continue. Papa 3 fois. Ya mwana pe 3 fois. Ya molimo mosantu 3 fois. Ngol bani. Donc ça la 9. Ça la 9 wana to na référence à Galates chapitre 5 22. Babi les 9 fruits de l'esprit. Donc tout ça la le qu'on s'appelle donc. Les 9 fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. Donc tout ça la 3 donc 9. 9 anivanda kata kimbangista. Tout kimbangista zana 9 wana. 9 fruits de l'esprit. Chaque jour ba kimbangista bazo 9 na tongo. Na église à tongo, ba super 9 na poko. O wana zandenge yo mo inventé tonde papa loba. Mais 3 fois saint. Ba lobi ba saint wana bande ko fukama. Parmi les 24 veilleurs, ba saint ba fukama. Parce que baka 3 fois donc 3 fois saint. Donc 3 fois saint wana, donc ça veut dire ça. Donc 3 wana fois 3 c'est les 9. Donc mon RDC, ça RDC est entouré de 9 pays. Si ben ça le pays, moi peut ça le 10. Mais c'est 9. 9 wana pour papa Simon Kimbangu. À cela qui apparaît sur le 9 septembre 1887. Le chiffre 9. Il y a un mois na les moments ça 9 mois. Soit botami avant 9 mois, abîme le la prématuré. Il faut 9 toujours. C'est chiffre 9 en plus to balu qui on qui m'appelle ma bien 666 hein. Chiffre 9 a comme 666 quand la définition. Mais 666 wana to zati. Pesa na bande ko ba kolanda mbote ya papa. En tout cas na pesa bino mbote mingi. Na kombo tata Simon ki banki yangai. Na pesa bino mbote. Na solo eza mbala liboso. Bola na ngai na chaîne oyo. Mais na pesi bino mbote et pe boko sepela pour to za na bino longo tika mbote za na kombo tata mwana pe mo mosaka papa qui c'est na banjete absolument papa Joseph hein biso apenza ndi papa Joseph même bana nyonso toi donc bango penza papa Joseph ndi penza ba soki nazaya makasi te mais papa Joseph abotolanga bana kenda ba okamba pozaka makasi bana bazako tikana. Oyebi Nebi papa Joseph ndako nyonso soko zo efuye ba bato e ba ke ana ndako eloko boizaka net abiso papa Joseph ndemta ya kobete biso maso papa Simon Kimbangu. OK. Nde tozo reconnaître papa na biso papa Simon Kimbangu tozo yeba eto banda yo kakala masolo na musika to ndomwa makamso tozo banga tozo boya mais là ya poussa na zo pesa biso malakisi tozo comprendre que Bible to noka se Kimbangu c'est aussi la Bible te njoka ndi bo sale la Bible yo ko bisa so papa Simon Kimbangu albaki ke bo sale la Bible po bo kanga moyibi mutalo kutaka na lokutane wa yela kine loko na yela ki nde lelo to ko mukanga pe ba occidentaux na lokutana ba okana Bible ndo boyebi ana to yeba ngo pa ya papa Joseph de totuna onini yo ya bakisela biso papa Joseph abakisete Bible za biso Bible za bakimbangiste Bible za bakimbangiste même Jésus-Christ c'est d'abord la zone na kata kimbangu parce que Jésus était noir d'abord figure na to moni wana za ba usurpation ya histoire donc ba to bazoko usurper histoire mais Jésus-Christ de nature il était noir donc parce que Afrique moni Moïse a vécu qui na 3e génération. Mais ma première génération, na 2e génération, il y a monté Moïse à Komaki. Parce que l'histoire, il y a Genèse Mobimba, c'est dans l'Afrique. Moïse Nanzambe en Afrique. L'Union surtout c'est l'Afrique. Parce que l'Asiatique a eu l'histoire, il y a civilisation à partir, il y a départ, il y a des Israélites. Dans la Katima rouge, la désobéissance. Mais dans Wana,
Oh non, l'histoire des Araki nazi. Oh boy, l'histoire de Nyoso. Bon, nangina tuna no papa kese. Nangina tuno ka est-ce qu'on peut mettre na tuno loko? Na biko ça pour na tuno mituna. Sans problème. Bon, toza na photo à Jésus. Toza na elo monter là ce que Jésus azaki noir. Les photos de Jésus zali, photo de Jésus na kamba. Parce que moi ni tango basango. Tango Jésus kisi, tango baba beti na ba soldat wana. Donc le gouvernement romain où ils allaient chercher na kata Israël. Si azokaki makile bande ko déranger même kopema. Bazwaka elamba bapangusa ye na elo. Donc bapangusa batali boy bamuni elongi na saline. Atike elongi na elamba. Siko elongi wana bajwa ngo ba comparer ngo na papa dia lungana. Comprendre? Poto yeba que non Jésus Christ la seconde venue na ye za dia lungana te. Bajwa elamba wana. Po jike tika. Parce que donc à l'époque à Israël gouvernement donc tu le long à Rome parce que Rome a gardé plus ou moins 350 000 manuscrits. Où est-ce que côté la Bible? Tu le lis en bas. Te to mito que non makamanga ngi non so ba biso to étudier ba peuple. Ba étudier peuple na langue na bango. Oui. Na comportement na bango. Na ngi na ndengo ebi histoire à Jésus na Bible tout ça ebi comportement Jésus na Bible façon na ya loba makamna sala. Ce que on prouver biso que azali réellement noir. Surtout dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 15. Apocalypse 1, verset 15. Ses pieds étaient semblables à des lèvres. Parce que tant on entend la Bible, c'est géologue. Ça veut dire que faut toujours parce qu'on a pas tout parce que géologie est mis. Vous comprenez? Au moment où on a balubi, ses pieds étaient semblables à des lèvres. On a la Bible. Apocalypse premier combien? 15. On a la carte à lui second. Mais surtout, ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Ok. Mais ce que tout n'a pas mon terrain zanine. Parce que mon terrain au centre là. Qu'est-ce que les reins? Donc ce qu'on a Bible Jérusalem. Ton la Bible top. Donc la top na verset wana. Bazolo ba ses pieds étaient bronze. Ça veut dire les qui bronze. Or que dans la couleur à bronze. Vous comprenez? Donc ça veut dire donc les vérité oh ils qui caché. Alors donc vérité on a ce qu'on dit la Bible Jérusalem ton la Bible top. La même chapitre wana au moins la différence na ngina mimona on a moins différence moko boye soki to zongi na Bible na Louis second na nombre chapitre 12 verset 1 à 2 balobi murmure ya Aaron na Myriam ezalaki pour Moïse contre Moïse pour abalaki une femme éthiopienne mais to zongi sikoyo na top to na Jérusalem balobi murmure ezalaki pour abalaki une femme couchite. Vous comprenez? Or que Kouchi, azalaki mwana ya Kami mwana ya Noé. Vous comprenez? Ça veut dire donc l'histoire des Aguites. Donc l'histoire c'est dans l'Afrique. Mais heureusement papa Simon Kimbango azalaki pris dans le bino papa Kester Fogo Kende pour bébé tanzo na batu pour l'histoire des Olingébeba pour vérité des Olingébeba. Ah c'est ngimbo bima siko. Ya ngomoni siko donc ah. Iboso ando bima te point. Mais chaque chose a son temps. Dans la taille non ndebo bima boy papa Simon Kianga ni type simbo kinta. Té mais tango, parce que dans mon temps, ça la recherche, il faut comprendre. Comprendre. Pour l'imagination, c'est ça la plus grande richesse de l'homme. Donc, quand on a la vente du boé, nous avons révélé que l'homme faut na loba, il faut na salabo. Donc, tant on est il faut donc y avoir salema. Ce que tu peux sonder ba norme parce que ba tout surtout tant que tu vas na miké, so ba lobi Jérusalem. Tu vas donc quand c'est ça na likolo, so ba bi Israël, tu vas donc quand c'est ça likolo. Or que Israël les a. Hein? Jérusalem pesa a. Mais or que ce n'était pas ça. Oh Bible zo bisabiso. Même dans la Bible, surtout sous référence, Babi Moïse, dans en Égypte, Babi Moïse a été pas Jétron, un grand sacrificateur de Madian. Or que Madian a le quatrième fils de Ketura. Vous comprenez? Ketura a moi c'est Abraham. Abraham qui est en Éthiopie. De Ketura botaki Madian. Mais Babi Jétron a le grand sacrificateur dans le pays de Madian. Donc on a descendant il y a Madian wana donc ba Madianite wana donc c'est toujours dans l'Afrique. Babi Moïse akendaki na ngomba Sion nda monanaki na Nzambe bobo c'est dans l'Afrique. Dans l'Afrique précisément. Ouais. Afrique à partir de l'Éthiopie. Ce qui toqué en Éthiopie parce que abalaki Sephora. Abalaki Sephora. Abalaki Sephora en Afrique. Moi donc on a kati libota ya Jétro. Abalaki Sephora moi na Jétro en Afrique. Mais quand Balobi abalaki une femme éthiopienne. Or que les Éthiopiens on a surtout na Genèse chapitre 11 verset 15. Balobi Cana engendra Sidon son premier né et Eti wana na Genèse 25.
verset 10 balobi ntango Abraham akomaki na Etienne na badescenda ya Eti Abraham asombaki mabele ntango Sara akufi akundi Sara na mabele wana babengi yango désert de Sara. C'est toujours dans l'Afrique kaka na kati ya Afrique précisément ouais. à partir de Éthiopie na likolo. OK mais papa qui c'est topeta non yo toya wana o pesibiso na benga ngoka ubwake biso mwa pili ka mwa mungu tata siko to beta non masoya papa bato biba papa qui c'est okoma kimbangiste ndenge po lelo bapesa opetinda et papa Simon Kimbangu kiangani obima obeta sekele ya makambo kati papa qui c'est akoma kimbangiste te obotama papa qui c'est kimbangiste poko koma na kozaliza différent papa qui c'est asa kimbangiste tango na botami na Lingomba na botenga na kombo ya Jean Matete do tata Kimbolo comme na ndeko lela mingi balobi te za malade baminga na hôpital na baminganga kolele bande ko sila te papa ko lutu na biso alobi na ngano bozo mwana bokene na mokoto amemanga na mokoto c'était dimanche et samedi tokomi na mokoto papa diangenda papa mfuma longo abini ne papa mwana zolela mama expliquer papa pas expliquer balobi te azana malade te yo mama na yepe bande kaka kolela boy ya mwana oyo azui makambo ndeta mfuma longo azwanga atuni bopesi ye kombo nini na bito pesi ye kombo ya tata Kimbolo ya lite papa danye na changer ki kombo abi bobenga ye utuyindula mukiese utuyindula mukiese ça veut dire donc il faut nzamba kanisa la biso na ese donc utuyindula ça veut dire faut akanisa mukiese donc on a ese mais partir la classe de kombo changer ki ba bobenga ngo kiese utuyindula. C'est moment là tant que tu banda ko bandi ko botama donc tant que tu bandi ko kola na ndeko linga mingi église mais na église to komaki na tamoko andaki botalaka tuzalo bana mikia mingi na ndeko linga menea donc inde makambo ba conseiller menea ndoki place babenga nga kombo kester donc makambo menea ti tango menea ko kepoto mingi na ndeko suko landa grand père Bozia ndé na ko kombo ya kester. Mais papa ko luki na biso ndao sepelate amona ka yo azobenga na yo donc concert na ko ka place ezati camarade moko boya mukongo comme ne Pascal ajunga na komi maneke tango na komi maneke na komi sapela na bandi sala makambo forme papa père abande kaka ko sepelate ajunga miminga iti a présenter nga pa ya Mfuma Longo lobia oya za mwana na ngai. Alors si tango le papa Mfuma Longo ezaka bakimbangi c'était balando Mfuma Longo donc papa diangenda OK tango papa diangenda ke papa Simon Kimbangu kiangani aye tango aye toki habité yo nazo peso musala il faut te ya bato kana pisi isa bo père ka présenter atini ngana sala remise na papa na biso abote kinga oya papa poloto comme na sala remise na ye pisi kinga bible na kan donc na ju bible na kan atigali na kan wana papa bina pisa ki bible na kan donc papa na biso akutana kana mama Mwilu. OK c'était le 26 décembre il y a 1957 dans Kamba. OK Ndé mama Mwilu ayebisaki ye zwa bible oyo kende oteya na province ya Bandundu à l'époque ba oui kende oteya so bato bateyami tata akofuta yo apesi ye nzete alobi oyo eza moto so moto epeli kote ya Kwilu na kwangu wana do tata akofuta yo alors botanga na ye nde mo formation wana ezalaki na sango moko ya Muyandi nde azwaki nga abande komemanga na Kimwenza mpona yekola bible andi koyekola mpe malembe j'ai fait 3 ans andolandaka sango wana ti avant père akufa papa atindi nga nakende osala remise papa Simon Kimbangu nasali remise oui nasali remise nazwi baton wana na bible ndeni yayebeke papa aza na biloko te kasi ye moto apesaki ye apesaki ye donc papa ayebi moto nyonso ata nde tosolola bayebi ayebi moto nyonso nga ayebi nga te yo omonaka ayebi yo omonaka ayebi yo me nga nayebi so ayebi yo mpo so ayebaki yo te mbele yo olingi obenganga te donc so obengi nga seke ayebi yo alors ntango apesi nga biloko wana mbala moko abandi siko koprêche bato mpe bandi osepela na prédication
osala remise en ndenge nakendaki ntina intérieur toke na père na biso na papa mutati abi boye ça va boya mercredi c'était lundi mercredi toye ntango tokomi mercredi alobi ça va oyo namoni nzambe atindi osengeli wana ngekomi azwi biloko wana remettre ngai ndo oza noza nango naza na yango nakoya kopresente yango na biso nzete na bible naza presente alitanga apesinga biloko wana nabandi sikoyo mamoko koteya bato donc sona oteya bato baosentir eloko mosusu baosentir eloko mosusu ti nabandi koya kosala bémission na rateliki mosange bandokende malembe naye kosala na papa na biso mo César ngina mao émission bazoba tosali volume 30 tosala volume 36 tosali Congo ya sika nasali badébat nasali batourné plus ou moins so natali na bakaye na nga na koza na 188 tourné na badébat na Afrique te kaka nano awa entre ba Congo bandundu na Kinshasa po na bimisa ngo nano mwa musika te na Brazzaville po nga na linga mingi badébat po débat yango ne sala ka évolution ya science pour partir de débat de science yo ki ma débatté te wana musala na so muto na débat lobi yenda na débat mais à côté déjà muto débat ça veut dire donc ezala la place na donc na lala déjà pour ça exacte que comme on va timbangiste to linga na so débatté te ya zo linga débatté pour ayebité ya lingité pour ayebité parce que yeta nga lingité ayebité parce que ponga tango ba apesi nga Bible ça veut dire donc ponza ba pesaka relation na petit mbamoko nga nzamba pesa nga Bible na débat wana donc en tout cas Bible donc na la kande na Bible donc Bible zanga nga do sona lamuki na tongo na mono na pesa ngo bonjour ya mo pesa nga bonjour tito Bible bobimoki donc tambola ndi na ngote ezali na tambola na ngote mais zanga déjà l'esprit parce que au moni Bible tango batu bazolo ba Bible bon na zongi na moi biographie wana ti tango to bandi ko sala nde na yaki ko détecter erreur moko ya prière à notre père nabi to prière ngo nde na bolala na ko mona na bité c'est que changement de fréquence ils en a kati awa tango na ko tanga Genèse ndenge papa na lobaki Bible papa simo ki banga lobaki na tikeli bino Bible na erreur na danger bomona oka wapi na kati mais tango na ko tanga Genèse na moni commencement Dieu créant le ciel la terre était forme vide na moni que il y avait une grande erreur awa ça veut dire faut corriger erreur la Genèse oui ça veut dire place au moins erreur mo eza awa te pardon avant to simba non notre père place ni mona qui erreur to za Genèse premier merci to za na Genèse pluriel ya Genèse et yeko bimana na 26e verset to bana na premier ya bana la premier on a il n'y a qu'une seule personne à zoloba au commencement Dieu créant le ciel la terre mutu moko Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous comprenez? Au moins on a mutu moko mais na 26 c'est quoi pluriel les bandits la 26 on a pluriel pluriel la 26 Dieu dit faisons donc pluriel les bandits mais na likolo koto pluriel o ezala kité il était seul c'est quoi to na proverbe to ce qu'on a proverbe 28 et na proverbe chapitre 8 verset 22 proverbe 8 22 on a bien pluriel on est à la place parce que la vie koto commencement Dieu créant le ciel et la terre. Proverbe 28 combien 22. 8 ou 28 8 22. Chapitre 8 verset 22. OK. On a balobi Dieu m'a créé. Hein? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre, ça veut dire donc pluriel de Bandaki. Vous comprenez? Donc pluriel de Bandaki. Parce que la terre est seulement Jésus-Christ était présent. Vous comprenez? Qui t'a sous qui t'a toqué? Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Point d'abîme. Oh, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Mais quand on a lobby, il n'y avait rien.
tant esprit nzambe bandaki kovanda likolo ya mai mais mai nano ezalaki te mais Jésus qui c'était déjà vous comprenez erreur wana ba été fona mais corriger ngo donc on a un proverbe ezonga na Genèse comme ça Genèse to pesa ngo ezonga d'après comme on a chapitre 2 thème Bible lobby s'il vous plaît papa même ma nzambe ba kana ngona ki Esther te tu es ngona ki Esther te comme ma bon te papa qui pardon Maman Nzambe ya makambo molimo. OK, très bien. La Bible me dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ne pensez pas que la personne qui a écrit Genèse, il fut fou. Donc ce qu'il a écrit là, c'est Dieu qui l'a inspiré. Parce que la Bible me dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair. Donc, quand il y a tous les makambo, la Bible lobby sous to longola te. To bakisa te. Donc, faut aussi que l'eau n'est loco. S'il vous plaît. Toti que loko ne loko na place na yango. Eza makambo nzambe. Ya makambo na yo te papa kesi. Na pouvoir nini yo linga olingo zo proverbe tina na Genèse na pouvoir netino. OK, merci. Papa so eza ta papa kiangani na comprendre yo sikoyo disciple maloba oyo yo kana nzana ngana keneno musika. Awa na yamba papa Joseph abisinga ke papa a nzambe. Oui, papa c'est moi qui m'a nzambe. Mais oui. Maloba oyo papa c'est moi qui m'a nzambe. Papa tezela te. Baloba na la plateau papa c'est moi qui m'a nzambe. C'est que maloba o ninga za na makomi boy. Nzambe mutatia yango. Parce que Bible tezela na toute une question que c'est. Oza place où tu as été. Oza na makambu te. Papa c'est moi qui m'a nzambe. Tozu aspect wana. Maloba oyo c'est que nzambe mutaseni a inspiré qui ont battu pour pas comment. Papa c'est moi qui m'a zaki depuis le commencement. Soko zolo ba ki ba sel erreur na sel erreur. Nzambe to batu. OK, merci. Donc ya no la na wana pona na nina kango place moko. Erreur oyo kutia nani ya sali yango. Nzambe to batu. Balobi boye, la Bible est la parole de Dieu ou des hommes. C'est la parole de Dieu. Mais ce qu'on a dit papa Simon Kimba. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Tozongi na maloba papa Simon Kimba. Biso to osala makambo tata Simon Kimba. Vous comprendre? A bibisi biso boye. Papa bakoko na biso batuni oke otiki nini. Alobi na kena tikeli bino Bible. Parce que moyibi bakangaki ne loko o ya simbi. So à l'époque soki donc mutu azo tanga ngo azo ko comprendre te. Na tsaki yo eloko so balambi ya mobilité ba reprendre ka yango. Babandi suko lamba yango. Soki moyibi bukangie na eloko te prévisate parce que soto ke par exemple na 2 Corinthiens chapitre 13 balobi tout à fait se réglera devant 2 ou 3 témoins parce que ngana tangi Bible ngana yekoli Bible donc Bible za musala na ngai tangu tozolo baboye soki tozongi parce que totu pluriel na 26 koto ezati siko Jésus Christ awa mona na te batu musu babi Jésus Christ azamona nzambe boye batu bandi koloba mais soto zongi na Exode chapitre 3 verset 14 nzamba azopsa Moïse sikende koyebisa bango celui qui s'appela Jésus m'a envoyé vers vous. Dans Jean chapitre 8 56 Jésus qui s'alobi 56 57 58 alobi avant qu'Abraham fit Jésus donc va employer même verbe to zongi na Esaïe 35 verset 4 à 5 alobi boye bino batu boza na difficulté boza na nkokoso ngai moko nzambe na koya me kotoyo na libandeleza babengi ye mwana prince de la paix mais prince o bazo benga awa bapesi ye kombo na poto ye bakaza mwana bapesi ye kombo ya Emmanuel ça veut dire nzambe ye moko kati na batu siko le terme ya mwana un enfant ba monde babimisi lokola inférieur moko boye or que tangu kaka tozozwa Jésus qui sabisi bango parmi bino qui a vu Dieu personne pour na Colossiens chapitre 1 verset 15 alors Jésus Christ il est image visible de Dieu invisible donc Jésus Christ donc c'est lui le Dieu vous comprenez donc il est image visible de Dieu invisible mais il y a aussi ils en a battu alors Jésus Christ il est le fils, il est boye, mais pas tout le monde a autant la Bible. Ce qui est joué dans le contexte de la Bible, chapitre moko, ils ont une décortication différente. Tu papa que c'est un tout non erreur au kutia la Bible na sali yango. Nzambe komaki Bible te.
tenga olobucho loba awati bible sama loba ya nzambe te nzamba komaki bible te maloba oyo tozo landango omoni na lettre batala ba mutu asalera za mutu mais écrivain ba komaki bible oyo yebisanga siko bonga ponga pe donc na ko poser question nga pe donc on a cadre la lisolo ça apa ki se kanga ni na poser question yozo mais na cadre la lisolo soto jongi kanga na kati ya bible parce que nga na démontrer ka bible nga na débat nga na bimaka ndeo la bible te donc nazaka na kati ya bible exemple moko moke ba biba Israël ba kotaki na kati ya terre promise c'est vrai ba kotaki na terre promise mais bible zo démontrer que ba kotati papa qui c'est pardon ba tunde ba zo tanga ngona ndenge papa qui c'est pardon siko ngai comme naza awa moi je donne nazo pesa valeur papa qui c'est s'il vous plaît na moni que bible komami na ona erreur te le problème c'est bible komami na erreur te emplacement de donc bible komami na erreur terme fallo employer yango emplacement de si yango na lobite 5 ezala na 1 yango na lobi papa kese kokena nga boy to ana king kester to ama nzambe te ngapela za king kester te ngana za papa kese pour beba benga ko emene kester yana na lobi na obo soko ye neti na ndako ndeto ye na ndako boy tokuti ndako na mwa classe ngo boy est-ce que yo le bota courage ou baki ndako bo classe mabe te biso ngana ko bota courage ko bisa bango ndako ba classe mabe te mais so na yebi lobi so to yebi organisation ndenge ezalela kana se bango te parce que so mutaza mopaya na ndako abatu avanda na kitu etala kana porte yana lobi or que kitu etala kana porte yango na lobi pe to koya to kuti ba changer sous disposition so bango ba changer disposition ndako mutu oyo to ye na ye to relaxer que na kitu bible et bombi ba livre ebele eza chaque livre to na livre Genèse to na livre boy nde ba sangise ba livre na nyonso ba tiango na livre moko ba bengi bible kasi banani ba basala ki on pona ko peso origine na ndenge ba te mituni na kayanga biya nisa kayo bazui ba mikanda na so ba komisa on na buku moko to bengi lelo bible et c'est pel sec bango bazwa Genèse ba tiango liboso et c'est pel c'est ba tia Exode eza na livre mi balé et c'est pel c'est ba classer en ndenge ba classaki mais kolbate ke na kangi erreur na kati ya bango moko parce que yango wana ndenge lobaki ba biloko ba débat contradictoire avec ba théologien parce que ça na bato ba ekoli bible ba kozala to ko mekape ko décortiquer parce que na temps wana oyo ngana so pesa donner tout ça pour na ngeza l'introduction OK ça veut dire ça lokola ko fungula moi banda mutu mo alala ki alamuka po ayape awa OK comprendre donc bible tango zo mona bible na lettre oyo bible ba komaki yango c'est so des savants ba savants ba joki ba écriture oyo na Égypte ba écriture la Genèse uta na Égypte ba majorité ba zo yango ba kena ngo vers ba 12e siècle 13e siècle ba kena ngo na biblos c'est un pays nazi c'est un pays nazi et ça te que combo a bible ou te que panzambe c'est un pays nazi joka parce que so donc toke donc dans l'histoire c'est là qui ancien pays commercial à papyrus na l'or banda te kana biblos pour ça qui donc trois pays commercial c'est là qui sidon nature donc biblos c'est ça qui na katikati c'est un pays commercial siko tangu tellement bande ko joba papyrus en Égypte ba que ça la marché à papyrus na biblos batali bosiko do makambu oyo to sala ndenge nini tangu baju ba manuscrit ba majorité en Égypte ba manuscrit ya Genèse et qu'est-ce qu'on a Asie tant so bandi ko ma jardin d'Éden siko bato bazo koma siko ba ko mentionner siko comme il ko ya ko tâtonner parce que il utaki premier siècle de ba siècle leka deuxième siècle ba siècle leka na troisième siècle Moïse siko ye ko mango tanga komia ma komandambu prévani Adam salaki 930 na Genèse chapitre 5 verset 5 siko bazo ki 930 ndé Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien.
Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Salina bokonzi mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme beta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Nokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka, ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, mamemi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukao, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani, Mwambi William Timba Kapanda, Jacques Kangudia. Congo eza Mwambi wa Nzambi mwelamani. Ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo ezali kambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur
Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana